Non, non. Moi, ça doit être faible. Moi, si Azam Oyo, Azali na pouvoir nzamba pesa qui est. Mobali moko te na mokili. Lokola ba osala mikolo yo, ki mobali azo zo pe zemi ya botité. Moi, si ça doit être faible. Ceux qui mobali azuka problème, je m'excuse. Il y a hernie à pamba. Tala nenga lelaka. Azo lela bouton ba ila. Nelly. Mais moi, ça joue zemi pendant 9 mois. 9 mois zemi. Mais moi si aza ko supporter zemi ya 9 mois. Bande ko ngai nazali ko pesa bande ko oyo baza olanda biso parce que bato ebele bakitsa puissance ya Nzambe. Nzambe ayebi apesaki mwasi makasi ya kobotaka. Biso mibali toza na mai na biso oyo esenga fo Nzambe fo na kende ko seme yango pa mwana mwasi po azwa zemi. Alors pouvoir au mwana mwasi nango eza ya kobongisa. Mwasi ya kobongisa, mwasi pe ya koboma. Mwasi ya kosala okomi lokwa maître ya ndako donc banda koconduire nga na bana donc bamama tozala makasi oyo ekomi ndeko na biso ekokomelaka mpe biso un jour totika kolalisa misu tokoma bafemme forte totelema tozwa courage mpona bana na biso po biso mo tokobunda likolo ya bana na biso donc toyokundelo likolo ya merci beaucoup Aflair. Ok, Loa. yango voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci beaucoup na présence Tabino. To juste ko ndeko nga pe auti pe mantimba auti Brazzaville pe akoti. Bato so habité ko akoti. Merci en tout cas. Non, à Brazzaville c'est bien kaka. Mantimba. Je suis au travail. Mantimba boni. Ma chérie. Namoni. Malam. Ça va mon cœur et toi la fille? Oui, ça va mon cœur. Je suis avec mon cœur. Tu veux la voir mon cœur? Biso mibali toza na mai na biso oyo esenga fo Nzambe fo na kende ko seme yango pa mwana mwasi po azwa zemi. Alors pouvoir au mwana mwasi nango eza ya kobongisa. Mwasi ya kobongisa, mwasi pe ya koboma. Mwasi ya kosala makambo malamu, mwasi pe ya kobebisa. Yango tosengi ba mama na ngai botongisi ba église, oui. Botongisi ba building, oui. Mais botongisa ba foyer na bino. Botongisa foyer na bino. Ceux qui na kati église, bolo ke non moi si aza être faible, en train de condamner yango parce que moi si aza être faible te. Moi si aza être oyo aza a mérité respect makasi. Parce que force on za pesa ki mobali akoza na ngote. Ya ko bimisa mwana kati ya mokili. Mobali akoza ngote. Toi, oyo mwasi ya boti mwana, oyo mwasi azo melisa mwana, mwasi akata pongi, mobali sakatika pongi, ya problème. C'est mobali ka na pongi ne fona kinde mwana we mais mon papa. Dernièrement nga ba maman tolongwa na sentiment. Si biso tovanda biso mona babana, tolongwa na sentiment ke na zwi mobali moko aye nga na okufela na ngaka bolingo na okufela ka nini oyo osala nga ke na zokoka kozwa éducation ya bana te. Donc tolongwa na sentiment, mobali soka ye bana otali c'est papa yo no ye okomi lokwa maître ya ndako donc bana ko conduire nga na bana. Donc ba maman tozala makasi oyo ekomi ndeko na biso ekokomelaka mpe biso un jour totika kolalisa misu tokoma bafemme forte totelema tozwa courage mpona bana na biso po biso mo tokobunda likolo ya bana na biso donc toyokundelo likolo ya merci beaucoup Aflair. Ok, Loa. yango voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci beaucoup na présence Tabino. To juste ko ndeko nga pe auti pe mantimba auti Brazzaville pe akoti. Bato so habité ko akoti. Merci en tout cas. Mark Monongo. And we are celebrating, as Pastor Fidel was saying earlier on. We shared a different opportunity to meet the new Evan mayor. Instead of part of Nelly, what I can tell you, Marc-Antoine was a gift. It was a gift. He has given
what he could. And he has been a blessing to many. I know they have taken something out of your life, but nobody can replace that. Okay? Leave everything in God's hands. Leave everything in God's hands, and God will pay what you have lost. Again, everyone face me. We just gotta turn it off first. Yep, everyone face me, okay? So you guys want to turn it around? So yep, go all the way out. Yep, that's your feet first there. Yep. Turn it around. Yep. Come right this way. Come right in straight. Excuse me. A little soft on this side. Right up. Got a mic step on each side, guys. You've got to go forward because you're trying to put together what happened, what is going on, and then you lack a word. So you can see my voice is trembling in this moment, but I'll do my best to release the word that I need to be spoken on behalf of our Mark Molongo, that we are celebrating, as the Pastor Fidel was saying earlier on. And we shared a different opportunity to meet the new Heaven Mayor, instead of out of